nakenda poto na sala rage oyo mutu moko na sala te onga nani poto nga nakenda baliboso mutu asala rage kolekanga zati basala rage loko ngai te onga na lelisa bato bamai miso ezokita ya Gabia ye Michael Jackson bato bazolela maya miso ezokita okutena mutu na wende mutu azokitisa maya miso apangusa fungoli saka abanyati bobanga nga baleli bazalaki ya Gabi na bango bazali depuis longtemps ya Gabi ya kateme mokanga nzambe lere kokisami ngaso ninga suko so na batazaire ning te tona ko kasuku ko so na batapoto neti ngaso na futa bilelo bya France na ki poto so suko to na ki nyoso na zeli lombe so ina ndako nango poto tali nyoso na zeli lombe OK ozo comprendre so tali vie na nga ko vivre nyoso tesa nini elombe elombe za makambo ebele elombe za ka teke bango na ko yo ya koloba te moi so ko voyager to comme ndako za na ba maîtrise ma makambo susu et ba kote comme ebele ba maîtrise comprendre obetele biso moi c'était na otali 5 ans ya SB mais ya Gabi yemoko na 5 ans à mon anité bon et c'est passé. Est-ce qu'il y a Gabi 12, il y a Gabi 12, na 5 ans SB que za nini donc là on a arrêté ta kesa yango na mais non c'est l'équipe kitoko makambo c'est ça en tout cas félicitations na ba cook na ba en tout cas na mona ba ba meilleur fan o balinga toujours maman la bango kende liboso et non ba o balinga ko tonga ba maman la bango yango to moni organisation à tour ya 5 ans to moni $40,000 est-ce que $40,000 wana ou ça comme cadeau wana balobi 140,000 $140,000 et ça mama solo bon le kuta kwani banga ba somba kutu range ah bon banga ba somba range revers to bi pona nini pourquoi Zwambongo ana sana ngwe loko moko boye oyo kotika la oliba parce que quand c'est ko tout na bipandani histoire ici mais ça sombe loko moko boye ko fanda wana ke ba oyo ba fanda nga ba kuku basani nini ba sombe ninga polele za lobité soka lelo za organisé par ngate ezali bandeko nanga ba fanda nga onga na benga bango les abaku ba on bazaki initiative ya ko sepelisa ngai o ba benga mams pona 5 ans SP ba baki mams kanga maboko bango moko ba organiser nyo soto zo mona na o ba uti pa ebele ba Canada ba États-Unis ba Londres na ba o bazaki ça ne ba ça organisation ngana comme invité ko ba honorer ngai c'est un peu à Belleville hein. Ils ont le 29 max na showbiz. Ah. Ko yipsa bande ko famille botani ba tala. T'es dans le bel hôtel? T'es moi souhaite à moi bien t'es moi 7 ans tu on peut ba avancer quand même. T'es dans le baptême? Je pas pêcher invitation ya. Pourquoi? Pour simba raté non yo ça. Ba ke na lesi ko simba, kasi ke simba raté non ça. Mais on ya pe besoin pêcher invitation yo mon appel boy simba. Ko ngi sipe mon appel boy. Et simba kana fête, simba la kana fête té. Et ko simba pe boy. Gabriel to wela ni. Té to ça na so bien to ça ka liboso. Soit tinga maman to wela ni. To ça di faire la fête. Liloba oyo lobi lelo c'est comme si dia ba lobela ngo pe to wela nini na mona na matanga mo boye boza pena boye belle faire solo na yo Gabriel ezaka nini ngana bo solo libe matanga mo wa matanga na ye moko matanga na ba moko voilà na kendaka eza mo so kendaka mais maman pe mo mbilinga mbilinga ezaki okime bo solo la et wato zaina so ngana na so déjà bien moi besoin na wada aki matanga na biso ya na biso déjà donc mais so déjà bien to so la pe bien après pour ba ndifu ko finga ngasu tiko bato ba finga yo za yete quand même to lo bani ah mama tika aka mo bato ba mona kende je mbaza na sila ba mona ngo mabe grande sœur na ya groupe simba bavandi ba umeli tachimande komi makasi ko komi plus côté moko côté mususu zate yango ne do sala mama be neti côté ah mais Jérémy azaki na bande ko mususu pe ya famille botama bien parce que binzela ya lekaki yemoko ayebi o ya mona yemoko ayebi o ya mona toza wana tozo multiplier kaka vision ekola total la surprise news autre mais la bango en 2025 déjà surprise à Liboso na koti na Instrumex place ndé ba total la court métrage na ba long métrage na bango en français e ngala osana nga yo osana e ngasa benga osana na ba français ngana yebi donc on faut pas komela yo na ba français ngana yebi ba français o ba Nigeria ba lobaka na ba français ba nani ba West Africa ba français malunga lolemo le kata mapunati kune pe lolemo ko kata na ngana yebi na ngo mingi te na lobango clair na tanga na mingi te ngasa na opese conseil atika ka to sala ka kisasa nde to créer la biso atika ya bongo pe to sala na français ya te za ba test pour les to ko kangote bon za limité ya ka moi passe on est fait ça ba tanga na ba ina wana OK bon za limité to za limité faut to beta ka to beta ka français limitaka OK français limitaka o ko lingolo balika boy o se limité o katali mala moko fotali ka mususu yo ngati bato baza komaka akosi esi ko kende zate atona kanda aluki mo ebolalité na ba o balika ba bega ba filme ba biki mela ba moko o balika wewe na filme ngai babenga ngate o balika to suna bémission ko parce que to ko babenga kete babenga boble bobe ka film français ba bon o what o da balolem ndenge ko kata na kuna o balolem okay c'est la piste na bana mais bana poser le mec parce que on surtout ba français bah oui bah ya il ba belle vie ici là ba Léa Nanga ngati na sisi kata yaya kata pourquoi ko menisa ngambo natika yo ko menisa ngambo mtu sako omone za ba osela kake no Gabriel obelo moka mabe bakangisa ye bafuta mbongo ebele pour que supoto te azo soke bato ba benga bango te donc ko makeno yo sala film français
Akoboya la e. Akolinga la ete. Je peux lancer là. C'est scénario pena. Il y a français. Bon. Hein? Pas scénario sens ni. Est-ce que congolais to pe ndeko mo ko kabola libala ya bato? C'est ça? Na kamwe. Et puis bali ko tika pe Pierrot ngote. Hein? Bali ko tika ete banda bakanga na a répondre ka pété allo pa pasteur ndé mabe, ba prophète ndé mabe, ba nini ndé mabe. Na ba fausse prophétie oui. Batika mwe bato aza ofele. Aza ofele azo luka vina ye. Oui, ça peut on masini na tala c'est en tout cas azaka kimia ndenga zalaka. Déjà j'ai confiance na yebi akoloba te. OK. Akwa ko répondre te. Azaneka kimia. OK. Azaneka kimia parce que na la vérité qu'est-ce qui se passe? Ba bomieza ka biso la biso. Na kabini boye bité. Boye ba souffler ka chroniqueur, ko yebité tamba ngambele kapapero boye. Allez. Réseaux sociaux. Na zaba prophète ba obima. Ko bango so likambo esani na te bayaka nzamba la kusaba ngote. Nzamba la kusaba okaso likambo esani. Net oya ngai na belaki bakomi ko. Oh, nzanga bi. Il faut ko esanga 20. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre émission. La seule émission qui vous donne l'actualité. Nous chez Sato Babango avec Yves Ipan, tous des défauts. Là, finalement avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo des Sacres. Voilà, nous sommes déjà avec Gabi, Maman Toumba, tout à Gabriel Bolembo, tout sur naïe, Nicolas comment on a pu se faire Maman Alamba parce que on est commis vraiment remède pour la famille naïe et à sur la pena bande ko belé na etali bongo elubu pour mangala biso moto binenge makambo ezalaka côté ya elubu bataramo makasi. En tout cas, tout ce pays Yamba Gabi encore le lot. Merci na mami de monter mais tous les peuple maman qui m'a bilivu mon fondation tout sur la bave de orphelin na bosse mes grands frères propres gens avec là les savants de la c'est la force qui monter ma ya maman son école maman na parfaite na Paris et bambo tebele na maman na biso tu nous rappelles mi mère et Valatine depuis Londres bambo tebele et grand merci comme ça toi mon ami qui était mon fiti et na bossanité yanga pe akati pour prendre du bon au Canada mon ami privé Mobalia, moi si Pembe, en tout cas Bambo Tebele, merci Nabino Nyoso, na possibilité la réserve de l'Éternel, de bien que bongo Moussakoli Nakolo, Maman Rosette Kamono. Hein? Donc avec toi Masolo Kitoko, Moussakoli Rosette Kamono. Voilà, tout ici, Mbote déjà et Paya Gabi, Maman Lamba Lamba. Bonne santé nayo, santé ça bien Yves. Santé ça bien par la grâce de Dieu, Nzambazo Sunganza Bazo Batela. OK. Voilà. Tout ça va bien. Oui, puis les gars ça va bien. Et au tout temps nous nini parce que tout ou meli moi mingi par rapport à ndenge kindaki, on est qui moi vite fait un mois mais tout néanmoins, aux 2 mois et demi et voilà, tout veut ça ndenge nini. Donc il ça la tout fond quand les kana kufaka mais na biloko ndé mati biso ba lamba donc na kewenze OK na moni plaki biloko penza et mati penza donc c'est ça nga passe na ebité so mboka nso kende wapi na ebité so mboka so kende wapi biloko mati ba fois 2 fois 3 kaka bolta pamba mais dollar ezaka le même mais biloko échanger prix. OK. Ndé loko zoka musanga ngwana. Donc bavanda balali bala mutu babito tia prix boy batie. To tia prix boy batie. On se comprend. Mais na Brazzaville lipa peut-être bela kango lipa lipa ka prix ezalaka tilelo. OK. Ezalaka prix wana. Mais ndé yotiki kuna dollar. Qu'est-ce qui se passe? Na euro kolia comme la nyonso bien. Moyen 0. Moyen 0 donc kilo kolia bien, comme la bien, makamyo surtout bien, bozo vivre la mino pe bien. Malili kaka ndem te kimi singa penza. Na kimi penza ndé malili. Malili. Yo bana occasion mingi okende na ba moment oyo hiver ezaki te. Toto zaki bezaki bien penza. Ko ta ba boîte ko tambola, ko ba master ba. Non. Ba collègue na yo, c'est tout aussi penza malili na tamboli penza te na kokia ngote malili même ba collègue na musala au baza na France Belgique kutena bango penate non to zaki na bango zaki na 11 ah le zolo oui 11 le zolo na ye to ikla besobe kuna ba sobe ba minika bongo ba Aida Mobikisi esobe ba diaspora au penza baza résident ba vanda kuna ana zaki na nani na 11 OK na 11 le zolo nani suna zaki na ye 2 minutes beaucoup d'anité te 2 minutes kokutante mbalo pa kokutante mbana te kokutana naye te beaucoup d'anité kokutante pete Joël Kutuana Joël Nazarapani Mike la Duchesse te oh kokutante te en tout cas penda kokutante te malili pene zalaki Iran qui Iran kadi atozali chaque jour donc nazalaki nami na liage wana na benga kipe ya po Firenze mais elle na benga mais responsable de France alors que France des amunda akufela ki akufela ki c'est maman na espena ngo OK ça c'est chance kokutana été donc na hiver openda problème donc il est là qui wana ezaka na film ka to ba gag kaka bosaki na ndeko na yo Jérémy kuto tosai na gag tosai na gag na okende lobby na okende lobby nde na butu na tosa checking na butu wana sikoy na zokende na bengi na senga bito mona na kaka parce que lobby nga déjà na l'aéroport na 6h OK nde na kenda ki yo po bien to créer ka sur place voilà ça c'est bien to créer ka si pas to beti des gags na butu wana kaka la chambre na to beti des gags na butu wana RP pour ça qui dit combien d'aba 23h déjà. Donc to ba ka gag wana nde osali depuis que ndaki filmer ka gag wana kaka. Ah vous avez vraiment confié ndako. Na tiki ngana na zongi nanga. Ah ça c'est bien. Merci Gabi, depuis il vu à Kinshasa, to lo ba ya cela 2 semaines. Ouais, 2 semaines ko ka samedi. Et voilà samedi. Déjà bande ko ba bingo pe na moi filmer na bango mi ba mi sa tout pe ba solliciter yo ozala na moi gag moko boye. Est-ce que depuis il y a des gens participer? Pas Jérémy. Ah mais pas Jérémy kaka. Les ra yelelo, lobi na ngwa be ba benga na Sénégal et puis abaki na film mo ba to so film ko la te awa.
na kozala pe mais ekomini na Jérémy n'habité bolingo ne vraiment makasi Gabriel mais wana mwana biso Jérémy fo abenga Gabriel mwana biso ah bon wana mwana biso ozomona wana bano biso to yambina musala ozo comprendre tango paso banda bagag na esika to tosa awat ouais ebele na ko grand frère nga awa o buka nzoto na ba ezaka awa na buka na gingombe ba mweza na kwe wana ozo comprendre to tosa ka awa ba do bagag to tosa ka awa wana bande pele à Jérémy OK vous savez moment ni na kita bino akoma plus na ba ndeko musuto monaki bon omoni makambo ezalaka ndeni makambo ezalaka faut changer ka makambo ezalaka parce que nini na ezalaki ke a changer ka bato o basali ba o pe basali ba o pe basali pe pia za groupe na ye alinga pe ba ne babima ba o ba basali ba ke ba groupe na ye baza donc ezaki elo moko ya ndenge wana ngam kosuna senga o Jérémy ko bosa na pe base te ko bosa la base te ko biso to bandi masolo OK ozo mwa to sa na kau papa na biso et pas grand frère ozo mona na yesa kenga bina yo ka kanda ndo benga bato na biso ba base mais oui mais yo mo lebelo mo bien OK toi ba base mais yo mo lebelo mo bien OK et c'est ngara pe o ba changer pe moi ba ko changer pe bato mengana na ko zanga rateke après des gars qui font ça après des gars qui font ça mais oui c'est rôle na yo te ya gabi yo ba benga ba place parce que c'est ngara gars na rôle gars qui parate tu ya kaka ça comme ça pesa kaka voilà une chose au betelem sur moi c'était na Italie 5 ans ya SB mais Gabi yemoko na 5 ans à mon anité bon et nini et c'est passé est-ce que Gabi a dit 12 Gabi a dit 12 na 5 ans SB que zanini 12 te komoni ngaza kina poto tita ba fan ba osala ba programme na bango ba osala ba nini na bango ba ipike ngaza la poto ozo comprendre et puis na pesa kipe mutu date na kozonga te OK ozo mani kamisa mati wana nde kosenga ke kosala ke ba billet pe sili ba invitation pesa nini et sili OK parce que ba somba ba billet ba somba ba billet na ba invitation ba pesa ki batu ba somba skolenga na ye enga na ye na moi président yo chakomela ingai akomela ingai mama kanika ni patindela inga lien ya fille mo boy mamundele vous comprenez dès to solaki par rapport à ndenga na ye laki bango ba ibate ngana koya ba ibate na saka na poto c'était ça ah mais ba iloba me belé que 12 ya gabi 12 mo te na ka donc na si la paix geta na manifestation d'église yo di obi tâche na l'église obi tâche na l'église to ba ma manifestation d'église donc moyen akende ezala quitté OK vous comprenez moyen akende et puis ba ko pesa na suspension parce que a commis trop ba absence ezaki belé yango mo eskote moyen na charge wala de teneza ya ye moyen tikango ezala quitté j'espère que ça benga maman na c'est ce qu'ils voilà mais na ba donc na ligne bango bazo kende wana na ligne wana ba bazo beza 12 oyo ça ko bota là bosi la ko beta na 12 muta beta mutu 12 olinga mutu akenda kunete OK vous comprenez muta beta mutu 12 ba sola na mutu wana te ba téléphone vous comprenez nous to benga na ka to sololaka OK mais ndenge otali na musika to benga na ka to sololaka ezaki vraiment réussite moko ya kitoko mais elo na mona mabeka fa ba beka bienvenue bienvenue wa embassy là ngape loko nga lingaki nga lingaki à la sur place abeta musique donc musique nde batiaki yango na bafle te faki à sur place OK mais quand même prestation ya Aminata ezaki bien nzembo neza kitoko nga mona sake to sa clip nete so to sali clip ba basala nete sake to lukana ba shege babina penza nga sake na bite ndeza boy to futa ba shege babina pe badaso ya bani parce que ezo senga badasa ba yake OK na pesa ke idée na boso sali idée na ngate na invité idée na pesa ke yango wana basa ka badasa ba yanke OK mais déroulement nde otali na musika bien que ozaki wana te mais quand même na téléphone na yo na télévision na yo au moins une organisation côté ouais na monyango bien organisation ça bien aki ai fait l'équipe kitoko makambo surtout en tout cas l'équipe est très bien et loka koloba ezatenga ilo na lingai ka bienvenue aya OK ozo matenga lobi par nanga na bombi te na lobi papa na pour la lingai pa bienvenue ababengisa bienvenue azala wana abeta penza musique OK ozo mo ata daki yo zana wana te po yo mungala yepe mungala bongangi ya kana daki te engesa ka bien yo zaki na oti donc siko engesa ka bien bato basala ba ngaba bina ba ngaba ba dance OK bata mituba zaki wana arrête ba tendresse ozo comprendre bato lef ba ya gola ozo bata mituba zaki ba ngaba nyata ba dance OK ozo comprendre et donc il regretté que ça yango na mais nyonso l'équipe kitoko makambo ça en tout félicitations na ba cook na ba en tout cas na mona ba ba meilleur fan po balinga toujours maman la bango kende liboso et non ba o balinga kotonga ba maman la bango ko pekisa baninga donc bango penda ababa cook baza vraiment Nicolo. OK. Félicitations à Bango. Voilà. Ben, tout bas. Fête il y a 5 ans. Ils ont organisé par si là, il y a organisé il y a Bafan. Bafan. Il y a un invité. Ah bon? Si là, il y a un invité. Azaki invité. Mais réclamation va commander BLP au travers là si là BLP ba monanité wana et BLP ba yimi ba bien que bon ba bien que fête salami et pas il y a Bafan mais néanmoins ba OP baza comme partenaire bazali loko là ba produit il y a maison il fallait quand même bazo invitation baza la peine en fait monsieur ba monanité monsieur sous raison ils ont la piste fête na ngate fête wana dali ya Bafan ndé basalenga mais ce ko ba o ba yete o mete quelque part payer ça la passe yo zali comme na liste au monanité mais bande comme sous ba comme na liste monanité invité ba o peut-être ba yimi wana na za quitté na évité le nini lekaki mais
Donc ezalaki ka bongo invitation na kosomba billet $20 donc on a évité yango wana peut-être miso bazali na $20 ya kosomba billet te donc bamona na bango te c'était ça. Voilà tout le monde a quatre juste parole ya Sila Bisalou alobi soki vraiment bafani balingaka na ba chroniqueur na ye batika benjure batika kofinga ben n'évitez koyoka déjà déclaration ya Sila ndenge wana êtes-vous si que makambo wana bafani bakotika kofinga to pe ba chroniqueur wana bakotika kofinga pe ndenge mam salobi na déclaration ya 5 ans na yo asali na kati fête wana bon pomoni afandaka moto solara na ye afi na ya gabi na kokaka kutu kotaba émission mosusu te. OK o comprendre na kokaka kotaba émission mosusu te et puis na yo pe ata ba émission ke bafingi yo kotalaka te oso kotali oluka kosa nini o bombarder ya omoni ba batimusu bazali baza ba oya la na oloka komaki na komation mutatinga ngali o kabita ba fingi yo mutatinga na senga kotinga la masuti moi na esa ba kotinga la masusu nini te oso comprendre kotinga la masuti liente se ba kofinga se na koyoka na yoki se na yoka te na yoki te mais kotinga la ngalien na lingi yango te. OK na kwa même ko sa batunde ngwana parce que yende ayekisa ngaba binanga ndenge za bo kolinga kotala ba biloko to bazo ba fingi yo kolinga kotala yango te et ozala bien soki ba yoki ye ozomona malgré ba chroniqueur bazami tout makasi ba yoka te mais et ozala bien so ba yoki mams na bango et ça kitoko mingi ngamu na esa ba mkosunga bini kam supe ko zala mtalobi na yo bo beti pe kara bo kipe yete ezaka te question mtalobi ka fo bo landela ifo bo kipe ba musu bazala mwana asasi laki na ye abi na toucher sila so na toucher sila na kozonga mais là nous mona ka muto yo aso peze te botiki. OK alors na tuna kati bazana groupe WhatsApp poso bazana groupe na WhatsApp et ça va bien bo yo kanaka ozomona muto akoti bo to bete kara to bete ndif et ça va bien mais ce que bino mo bete selo mo ba fan ba dirija ka bango te lelo mam salinga dirige sous ba fan dirige ba fan te ba chroniqueur non alobi pena ba fan ba finga les sous te mais ako diriger ya mitu makasi bazanga te mais o pe bazami tout pete ba yoka mitu makasi o ba biso bazami tout makasi ba yoka la mo pete ya mo to tia nini wana fan ba dirija ka ete parce que fan mususu akoyoka te ozomona akoyoka te mais na fan mususu ndenga lobi boya na yoka ayoki donc tozana ba na makambo ebele penza a déclaré encore une chose alobi plus ba oyo balobela ka ye azana attaché te balobela ka ye na volonté na bango moko et afuta bango te. Ah bon? En tout cas soko lobi ke aussi la futa ka bango lokuta na fin du mois ba mona na mona na kapete afuta ka te omoni ba fan ndem to bakipa ka penza ba chroniqueur ba bakuk bakipa ka ba chroniqueur na ndenga osakana te ta ba chroniqueur nde ba koma ta ba chroniqueur nde ba bonga ba chroniqueur ya SCB omona baza penza baza likolo ba na top. Ah bon? Baza na top parce que baza ta kitoko baza ba kabila kitoko donc baza na terre kitoko ozomona donc baza na ka world. OK mais siko nini ba fan pena ba kipa ka penza ba chroniqueur so ta mama zo na end asimba mitu yende pona ba plate ba plate ba nini ba sari mama zo na end. OK ozomona donc ozomona ki ba saki ba nini ba makanika ba manette ba mama meli mizi donc na yebi yo ba kipa ka penza ba nani ba chroniqueur na ba chroniqueur oui. Yango tomoni organisation à tour ya 5 ans tomoni $40,000 est-ce que $40,000 wana oza comme cadeau wana balobi $140,000 $140,000 ezama masono bon lokuta kwani banga basomba kutu range. Ah bon? Banga basomba range revers to bi pona nini pourquoi Zwambongo wana sana ngwe loko moko boye oyo kotika la oli parce que range ko tout na bipanzani histoire ici mais ça sombe loko moko boye ko fanda wana ke ba oyo ba fanda nga ba kuku basani nini ba sombe ninga poleleza lobité leleza ndenge mususu lobi pe kozala ndenge mususu ozo comprendre okoko renye lelo lobi wana kuna ekomi ya mutu mususu mbongo wana asomba na ngwe loko moko boye etika la penda ke non au eloko oyo ezali ya nini ba fanda nga basani nini ba pesa kinga c'est ça siko recette yango ekanga ndenge nini ba $1 kakati ba $1 on est où mérite mutu soit $100 mutu soit 50 ba baku basa combien. Et ça lui combien d'années pour que quand ça bon en 1400? Et ça lui banete. Banete. Et ça lui banete. On les a avant de voyager. Les a avant de voyager. Comme ça, 4 mois, 4 mois, 5 mois. Montant colossal. 4 mois, 5 mois. Misu batie bambou, misu batie 200, misu batie 1000, misu batie 500. OK. Au passage, on a tenu $1. OK. On a aux Unis 50 000 personnes. Et ça nous combien? Bon, soit bataba 500, soit bataba 100, soit bataba 1000. Mina idée on est nani pour te vim de salango à l'époque zaki honorable Zakari Bababaso de salaka qui a la chaîne de télévision maintenant o yanga muna bino nani vraiment idée wana pour que ba sala makambo ba sali lelo kaka bureau te ba président yo ba mama kanika ni ke ba mama elimbizi ba bureau kakati bureau ne ba yoka naki to la star na biso pour na 5 ans na biso ya pour na 5 ans na maman international. OK bon to ba chroniqueur on yoka ni silo mwande ba chroniqueuse vous comprendre to la star to sa eloko to pesa cadeau na 5 ans oye asali ni asali ozomona nde moni to la star wana bandaki ti RC la ko cadeau to bien te la ke poto ayoka mwanzo to bien te ndazwaki mwata apema na si omoni ba film mso asali film o asubela ni kate. OK omoni ajouera pena makasi makasi nzoto peleza ki malamu te ndake ndai poto aki apemi nde ayeko zonga nde ebandeli lisusu ezaki bongo yango ezaki tawana ezaki ta ba 5 mois 6 mois
Voilà, bandeko pe baza na bazaki na kati ya idée wana to ba pe moi ndam na recette ko $140 $140,000. Moi le maire na ezali moi ba pourcentage ndam bagoza ngate. Po on ezanga kate yemo ka ko loba keno ah mbongo ezebele. Na moni yo zwa boye yo biro eliaka kaka. Biro eliaka kaka. Ata ba mbongo to kongola ya matanga oke ko tika na matanga. So ba pesi yo nini boye. Okozwa kaka. OK. Ozomona, okozwa kaka. Menga na boyaka, nga na boyaka ya buibui. To sala ka ba ta poto na biso ba takisa to sala to komisa to sala ke mbongo na ko tika. Amna nga bia zo benga na ozwa te nga defo na ko nini na ko tikela asa bien par la grâce de Dieu ba so ka bakisi to saka na espoir. OK, ça c'est bien. Maintenant tu biso bisalo c'est là acha ba fana ngo wapi moko na vanda boye mo te bien la plus na moi musique la plus na bande ko na biso yo bada star peut-être bada donc ba giga star ba mega star ba ta minene ya mboka mais comment on ba fan ba sala acte ba sali pour moi nazo mona ngo c'est un peu compliqué et côté de moi confusion kisi kisi ah nataki c'est kisi na lobi siko makambo on a aidé bon o aidé ngai acha ba on a kisi siko po eloko yo fan na vandi pena ba simbongo na $100 $200 $1000 na te asa na famille na ye ana bande ko na ye atika ka po yo kana kisa yo biso ko to fanda ka bomola mtabengo Gabriel ah na sepela kana o makasa sepela gabetti na kombo 500 c'est comme commencer so ba commencer la tombola star na yo o mote ba balinga nga ba ocha o so quoi ya na ba baba kuku ba ba meilleur fan du monde. OK. Vous comprenez? Baba meilleur fan du monde. Bala na souci ka nini ya kotombola star na bango. Na bolingo bala star na bango. OK. Vous comprenez? Ba to luka de bango wana. Po biso so to luka. Ah, bango wana. Ils ont vite ozolinga yo poko mandengo. Te. Na so convier te. OK. Eza que yo ko sala batu na yo mo boye pe ni bangé. Ele connaît na kapa ba chinois na baba couper bazwa. OK. Ba chinois ya mo kondi pe ba sala bango. Ba sala ngo. Vous comprenez? Ba usomela star na ba mbeto cher ba kitcha cher tari mo konja na ndako ala na ndako kitoko ko sakana te so ko na ndako no sepeli na Belgique vous comprendre o mingi ba na ngote OK ba soutenir ba soutenir toujours na chaque fin du mois asoka somme moko boye ko sala ka sala ba ko prana ye asa makambu na ye ala la kinga za la l'aise mais siko nini sala ba ezaka bolingo bolingo star bona star na bolinga ye ezaka bolingo maintenant ko fidéliser ba fan na niveau wana ezaka nini ah po pena ba ko mapena ke so ko lobi mondo ba yoki yani musala to ezaka yana ezaka bolingo bolingo pena musala na musala na azaki ko sala bato bazo sepena musala na ye nde sala ke ekoma boye nde sala ke bureau salema bureau na pe ya makasi ba président ba président ka makasi a tele misaka bureau poso za makasi na bureau pe lala e makambo pe salamité. OK. Vous comprenez? Tellement qu'il y a zappé mobali yango mo foko mobali kam tazala ka nanini ata mobali basi loka bazala esprit basi bakokoya na boya zongi si bango boy bakokoya na boya zongi si bilo boy ozoma ke musala nini yeke toujours liboso ezala bongo. OK. Ezala ngote ke okisi oni tezaka bolingo kaka bolingo kaka c'est bientôt là c'est tapé à Belleville hein ils ont le 29 max na showbiz ko ipsa bande ko famille botanique botala te dans le bel hôtel te moi souhaite à moi bien te moi c'est un autre on peut ba avancer quand même te dans le baptême je pas pêcher invitation ya te pourquoi pour simba te non yo sal ah te le simba te non yo sal ba kenane siko simba ka siko simba te non yo sal mais on ya pe bo pêcher invitation yo mona pe bo simba ko ngisi pe mona pe na ko ya te faut simba kana fête ah non ngisi na matanga ele simba kana fête te ko simba pe boy Gabriel to wela ni te to za na so bien te to za ka liboso soit nga maman to wela ni to za bi fait kana fête mais déjà liloba oyo lobi lelo c'est comme si d'abord lobi là ngope to wela nini na mona na matanga mo boye boza pena boye belle solo na yo Gabriel ezaka nini ngana bosolo libe matanga moko awa eloko moko autorisé matanga nani ngozeli bangingi mikasa bu bete matanga na ye moko matanga na bango moko voilà na kendaka eza mo okendaka mais moment pe mo mbilinga mbilinga zaki okime bosolo la wato zaina soto zonga na so déjà bien moi besoin na wada aki matanga na biso ya na biso déjà donc mais so déjà bien to so la pe bien après pour ba ndifu ko finga ngasu mais kasa lobela ko pe malba ndengo moko utolo ba wati ezaka nini yona ye tout simplement bon ti ya makambu ya siko bato ba finga yo za yete quand même tolo ba ah mama tika tika OK natiki toleki tozongi kaka toke pisi na condensé il y a 5 ans surprise Jérémy Salaki ndeko na aussi ya bisal azaki invité surprise alobi si laza comme modèle na ye abane ko envier abane ko sepela na ye azaki déjà wala grande sœur na ya kuna pe lombeti ya groupe Simba OK grande sœur na ya groupe Simba OK sikomaka kama bato bamona bakende je nimba na sila bamona ngo mabe grande sœur na ya groupe Simba bavandi baumeli na badiaka loka ba ale ndenge zala ba grand frère na ya Simba vous comprenez baliza ba collègue na ye ba tout c'est ça mais attachement de komi makasi po komi plus côté moko boto mususu zate yango ndezo sala mama be neti côté ah mais Jérémy azaki na bande ko mususu pe ya famille botama bien parce que la binzela ya lekaki yemoko ayebi o ya mona yemoko ayebi o ya mona benga na mission na yo otuna ye parce que yango ndezo sala mama côté pourquoi boye pourquoi osala boye benga yo tuna ye na koluka ye mana mutu na nga Jérémy Chabani na koluka ye nga na yebele depuis moi yebi cette route na ye et pas ya privé na ye
Charlie non vide là. On a depuis on a les papillons on a tombé donc voilà. Alors Yagabi. Les papillons ou les pavillons? Ah les papillons ça prend Massimani. Massimani voilà. Docteur Mogijo les lois bikisio, les lois soignées les lois au sol bello jebele, les lois au soigner le poso et pas docteur Mogijo et puis au solo lina bande ko belé ba maman ba papa ou ba problème sur le paka. Bande ko France jusqu'à maintenant bazo benga biso bazo déranger biso awa ndé toujours na ville Kinshasa. Pour docteur Zangina Bango, c'était juste pour 2 semaines. Bande ko ba to benga ba bi ba tondité docteur ko kende ndenge nini ayambi bango a soigner bango mais lo ya bande ko musu etikali kuna ba utaki ba Espagne ba Allemagne musu bana ba Lyon ba Bordeaux ba utaki na ba Montpellier kuna balbi ba yé les 17 ba comme na butu ba kotena docteur té na éviter yo ozali molobeli ozali pe monto ozali pemi ya docteur Mogijo asenete moment to solo la boye bande ko na ba sala nini na minute tozo ba boye docteur Mogijo ayete asa ki sasa té ana ki sasa té azana poto kaka ana poto parce que a raisonner ki ke ba mo ba recherche ne mo ko salaka asala ba mo ba recherche ne ba makam ne mo ko privé oya salaka nata oya pesaki ezaki muke nde ayaki ko sala nini ayaki ko batisa mikolo docteur Mogijo bakisaki mikolo na zongi té azali na la raison pour na ba recherche na ye ya makambu na ye ya bakisaki mikolo falaki azonga bakuna ba falaki azonga siko atali ki azonga kende lisusu awa pesa batache belé il faut que sous Turquie amoni que non na prolonger mikolo donc docteur Mogijo ninga sawana batu nyonso tout on a bon docteur Mogijo té lobby vendredi bokende bobenga ye bokende consultation boso babakisi na bino samedi bokende consultation boso babakisi na bino dimanche azali dimanche sous azali bokende bobenga ye bosolola bokende boso babakisi na bino bokende ba consultation na bino sous dimanche atikeli bango sous lundi ou le 24 ah bon bakende lisusu babenga ye bakende ko se faire consulter baso babakisi na bango donc azali ti lundi suka na ye eza lundi parce que mardi fa zo avion na ye asa nini azonga donc lobby vendredi samedi, dimanche, lundi. Émission est lelo. Donc lobby vendredi à partir à tongo déjà. Mais Rio ya kinenge soba ya. Oh yo soki balaki. Mais ngai benda Rio alekaki. Ah yo Rio alekaki. Ah tete. Oh. Wana te. Wana zaki pende zika koto et tangami ka. Et nous là baba soda. Somme. Ya Rio pesa ki mabe mais tali ba précéder tandenge nini. Et sali. On se comprend. Donc ba ya ba docteur Mogijo azali. Lobby vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mardi azu avion na ya nini. Akei na ye. Oh non so botikalaki parce que maman ko benga nga ona benga docteur Mogijo zo répondre te na yesa ki pe docteur bazo benga zo abina te. Na yambaka. OK. Na yambaka batu nyonso tout. Et yazo benga numéro nini. Donc maman benga numéro eza affiché na C wana on ba komi docteur Mogijo. Bo benga numéro la c'est aussi docteur Mogijo te o benga 089 65 61 779 plus 243 89 65 61 779 pour rejoindre ou soit o benga numéro Ivipan pour rejoindre à pesa no numéro ya poto ya docteur Mogijo na na mututé. Voilà, le numéro est affiché, ce que bien le numéro est affiché on a directement aussi docteur Mogijo. Bogo solo là calmement par rapport à cas oyozanango que ça soit j'allais dire que ça soit banduta ah ouais akene pe na biovergeture est-ce que banduta na ezali oziango ko pakola pa ozi otie mousse obali ko mbase ti ni mousse wane ko limwa ti mousse wane ko limwa pa ezango pe na soloté o so na dimba okanga so la savon mais est-ce que batuka ya ka ya mkamate ndé il faut bazala wana to ezapena batu mususu obazala ba pomo sec ba pomo za rata sokoli ba po sec pomo graisse graisse voilà moi le gars pela ko tola bato la pomo mafuta bato la ko pesa bango pe ata soko za mukamate te oza besoin teno ezala propre esukwama docteur Mogijo azawana ezala mwindu ozala mundele ozala métis et que pas docteur Mogijo parce que ça ba pomme sous za métis mais pona ye et kitoko te OK pas docteur Mogijo ko bima clair so ba peso ba kisna ye ko bima penza clair donc biso wana voilà bien que donc ça ka boye to ka sans poudre OK so mikolo to ka sans poudre donc to ba malili o ezala na poto ya iva yo tipoto et soignanga nango lo poso ya mututé to ba bongo poto nga songa poto ma iva o te kitoko donc wana penda na mukamate te yaya na mukamate soigner te faut ka kisi il faut que docteur Mogijo intervenir bon moté bauta kuna bayaka batini bo bakise kei et soignera na mukamate te et soignera te atama ina bino na calcaire et soignera mukamate te babima ya poto pa mbaka so sukoli boye ko bongiso te ame ko za mukamate o mona ke tena yo eza kitoko ba côté o etikala mais côté o ya nini wana elongwa te mukamate elongwa te tikala ka bongo yango ba profiter ko azaka kuna o le o futa DHL o lo saka boye te o kene so ba produit no mbala moko ya 3 ya alinga côté ka mingi 3 gamba la moko so que si enchaîné ezala te que si la ki o fandi lisusu o perdre et perdaka malamu so enchaîné aussi après à partir à okiko tinda bongo na yo ne ba so bien maman marque na Belgique asala na maman marque na Belgique asala bongo et dia so ba produit ka ba docteur Mogijo OK tout le baya gabi tout maman mukin ndengo si ona ki France Belgique wana okutaki pe bato baza bilongi beba bato maboko ya solo ebele nazo exaut olegi bino mutu yazani tina ba ezali mukamate pena donc ilongi beba bafana bangola baza mukamate mais azomona ka kwa bimisa mbongo na ye absomba produit
mais pour osomba sapato ya 500 $ osomba pour osomba ba 700 osomba pour osomba ba 200 osomba zwambo no kangisa osombi o essoigner elongi na yo ba mona oka mabe OK le tanga na zakine elongi na mukamata les zakine na souci mikona mikolo ndako soter na kita ba souci osakana te metal elo na kasina souci te mopaya to ye okutinga na vai na ngana na bien ko ka ezaki so pa betika koko ya ngene ba luko mbang na chambre ya mo so soigner sanga na beti porte na kotika mala moko boye écoute ayo va le tena si ko so mutapoti muna tuna ke baba yo kota baba ba so kota te mama yo koti ndeni kwa nini okola ziko ayeko kutula mukamata ile longi donc if moi fa da kimia ezate OK moi ko matana coin ezate Sonia mawa donc Dieu merci vraiment voilà na ngo sona bande ko ba tala yo bien que docteur zapena biso na village Kinshasa te azakuna na poto bande ko baza na village Kinshasa basa na ndenge nini ndeko mo benga ngabi bino docteur na bino na mona kana cher docteur doit ti poto docteur zo ka ko tete ba na poto ba zongile c'est la cher makas est-ce que docteur za mutu ya yo mtu le ka wana est-ce que parce que nga so ka ba savon nga zo ka ba savon yo sko la ka savon mais yo le ka wana est-ce que ta cher to wala c'est pour de ba banga docteur déjà ki poto docteur za cher docteur akavoya banda kala avoya banda kala bazi ba partout atambolaka ozomona ba produit na ezala ka même prix wana échangera te ils a toujours na même prix la prix moko ya bien ozomona neti nkosuna kenda pa na na Paris na kepa na ina kuti mama moko aye alo bane o na lina somba nanu egama liboso ayi c'est tete na boy na peso gama liboso sande lokote olo bakio docteur c'est pour gama liboso ezangi esukola nanu elongi et préparera nanu elongi ya mi balé ekomi kolongola ya mi satu elongoli ekomi longola si il faut so za po makasi il faut bakisa susu gamme mususu OK abina ko pesa yo moko te il faut somba mi satu mbala moko ozomona so mi satu mbala moko esala na la primo abordable et ko sala ke mwana mulangi wana esili obandi mulangi misusu ozomona c'est ça OK adresse pona bande ko baza docteur Mogizo baza na nini te ba o baza ba docteur na baza awa baza pe bayebi musala makasi pendant que docteur Mogizo baza na poto o baza bayebi musala makasi donc baza ka lokwa yem tazali soka taliyo ayebi ke funa pesa yo gamme boy après il a ko pesa yo gamme boy bayebi yango ozomona ba mona ba passer ba o baza ke docteur Mogizo baza te non ezo sala o baza awa bayebi pe musala ka lokola ye ba fai na bata ebele basali musala lokola ye bayebi musala pe ka lokola ye OK bakela différence adresse nini bakela différence adresse tozana na awa na commune na Kalamu en face à commune na Kalamu pesa bazo ba nini ya point chaud ya Kingabwa ba station na point chaud ba komona li tola numéro 6 en face ka la maison communale tola numéro 6 docteur Mogizo azawana boke ko luka numéro 12 te tozana numéro to comme numéro 6 docteur Mogizo azawana wana na Matonge soko to kei na galerie présidentielle ancienne tomati na Gombe tomati escalier escalator moko kufa eza bato boyebi yango na galerie présidentielle ancienne o mati yango lero sisi ko 6 encore otali na droite na yo tango otali na droite na yo omona ka tableau mo pesa na ba bilongo na biso eza wana ofungoli porte wana po mto ko beta te fungola ofungoli omona so escalier o mati escalier porte ezo tala wana kaka yango na CPDS na biso e pa docteur Mogizo yango wana obeti okoti toza susu na lemba na avenue Lubefu na arrêté Lubefu donc wana kuteska masolo ebanda wana eumela Là, on a coupé couture, on a nini ya esthétique, on a nyonso make-up, massage, tout, souki nyonso tout ça pour na po e masole banda penda wana si lelo ezala kaka. Na venu Lubefu, na arrêt Lubefu. So tu ka pas docteur Mogizo mutu nyonso to ayebi kuna aola kisayo. To za so na baka yao na côté ya la police ya Mbata. Omona kaba komi CPDS docteur Mogizo ezawana. Donc wana so bisika ya kubunga te. Na yolo to za na nini? Na Kimwenza. Na sio Kimwenza na terrain kaka. Opesi terrain kaka mkongo okatisi Kimwenza otali kaka diagonale ya nini ya station na ya nini za essence za wana okomona bakomi nini centre hospitalier docteur Mogizo toi la zone bisika ya kubunga te voilà pour ça bisika kubunga te donc mon mère tout ça la tour kuna to kenda to soigner to bongisa tala lelo remède ya gabiazwa lelo baladi so bi bande ko so du Janeiro bazo ba défunte maman Chako badadi mola bande ko so bufi la merveille ba kondiambo kapé baza ebele o baliki na binzela docteur Mogizo même ba musicien ebele là je vous rassure baliki et pas docteur Mogizo mais ba boya peut-être ba publier bango ba boya peut-être balika etando pona ko et puis docteur Mogizo ana respect ya batu soko boy baleki sa yo ba olexo pété aza pena na respect ya batu voilà numéro affiché na bobenga docteur Mogizo bozoye azana bino ka na Paris kuna donc azana bino ka na Paris bozana ensemble bo soigner le coach na bino voilà tout mo chité ya Gabi mais il y a une question de chité na yo Isa ndongo so piro ndombasi na ebité soko landi déjà ba déclaration na mona ki lié moko bonya na tanga ngome te mona za ko hôpital mbangu na tipaki penza te en fait ça nini ndeko soki peut-être bazana makamu na bango isa pe ya couple est-ce que il faut congolais alkenda na banalise na ndenge ezokenda lelo pona so ba ide onde congolais ide onde yango nde pelikam ta yango na zo mitna tuna na mona ki lié moko boyenga bi o po eza kala to ya sika mais na tali date na mona sika parce que na keno na butule na ozonga comme ça na tala soki qu'est-ce qui se passe donc yango wana kaka na koti penza na moni ka batie ba maya misu badini oh ngadi oh nini susu bakema makobota ye bakei makambo o boyina boy donc makambe bele ba boyana moi si o vous divorce faut ba boyana couple wana za compatible te tout ça est-ce que congolais to pe ndeko mo ko kabola libala ya bato c'est ça na kamwe et puis bali ko tika pe pierre ngote hein
bali kotika ete banda bakangama na répondre ka pété allo ba pasteur ndé mabé ba prophète ndé mabé ba nini ndé mabé na ba fausse prophétie oui batika mwa bataza ofele azo luka vina ye batike kinya tu puis lui Pierrot basi alinko luka poto mingi poto mpezo yakate pas question de banane na ba titre na bango bazo chaka bo pe oso ke poto ke vanda vanda te azonga na ya okay na ye let dani toto wa kenda États-Unis bat bayibaka bata mafoto be mona na te après na ye États-Unis akenda ke États-Unis azongi na ye pe ozomona alors après na ye kaka wa tomato liko ba trop toliko ba trop c'est pas bien ni tu be ba ndima ka to ke poto ke na na za vanta fort yani yani oh bon ngana to ko swana yo so ke na poto yo mutazair papa yama ka isona okay na ozonga ko mais na ko ke be sima na legio na double net ndeni net ndeni nakenda poto na sala rage o mutu moko asala nanu te okay nakenda poto na sala rage oyo mutu moko na sala te onga nani poto ngana kenda ba liboso mutu asala rage ko lekanga zati ba video lo bangenda ba poto ba sala mais ba sala rage ko ngai te o ngana lelisa bato ba miso so kita ya gabia ye so wale Michael Jackson bato bazon lela ma miso so kita okutena mutu na wende mutu aso kita ma miso apangusa fungoli saka apanyati bon peut-être bobanganga il pas maladie yango bobanganga il pas maladie yango balé baleli bazala ki ya gabi na bango bazeli depuis longtemps ya gabi ya kateme mokano ndambe lere kokisami oh ngaso ninga suko swana batazaire mingi te tona ko kasuku ko swana bata poto aba balobaka TV pas wana zaka songi ali ba question moko manga pamba batu mususu kuta basongi songi makazi baza koleka ngana musala na ye musala ye wale zaka bongo foluka olo osako tuna atali kameza grave ya musala bango siko nanya memanga makamba artiste ni vinga mapeko ndo masi mama vie de couple abato ebili bana ndenge nini ekope ba chroniqueur ndenge nini yango ndelikam ezaka ba collègue to ba mina bino mozo bokati banani OK bokati banani ka ba collègue bango ba bimisa ngoti ça fait bokati banani ka ba collègue ba bimisa ngo ngakutu na yebi te to na moni kaka lien moko kaka batindeli nga lien yango na tana moni batie ma misu batie mwasi na ima ya misu ngabi na otanga ngona nutena ke no bakapo na moni oko mwa kamo de tension matio e ba ketalo misu e o misu comme tension makasi ngabi to naza no kimia tena kendaki na kema kama misu allez résultat pe kitoko yango na pesho quand même raison mon petit na ndeko comment pour éviter baninga pe te na comment pour éviter vous comprenez na comment pour éviter ba problème na comment pour éviter ba mike ata peso batenga na ba groupe pona loba likambu na koka sute donc so lobika muke mutu moko ya profiter nango OK donc so ko lobika muke ta kobika likambu baka likambu ko pesa pe idebo moka mutu moko ko ya a profiter parce que moi ko ya se lombe moze lombe te obeta nani wana nini bon peut-être da façon na open ndongo loba lombe et contre ma belé neti ngaso na futa bilelo bia France na ke poto zonga supoto na ke nyoso na zeli lombe so ina ndako nango koto tali nyoso na zeli lombe OK vous comprenez so tali vie na ko vivre nyoso tesa nini elombe elombe za makambo ebele elombe za ka teke bango na ko yo yaka koloba te moi so to ko voyager to ko ndako za na ba maîtrise ma makambo susu te ba pote comme ebele ba maîtrise vous comprenez o se kani non ta façon de parler si ya ka ke alobi mabe passeport rouge akenda kenda nalobi mabe tete yo de bien mort nalobi mabe Marianne Vargas nalobi mabe moi ne sais pas que na poto teto kende kaka kende mama luka rendez-vous yaya faut pas ka rendez-vous yaya on va pas visa voilà oui ça peut on masini na tala sentiment en tout cas azaka kimia ndenga zalaka déjà j'ai confiance na yebi akoloba te akoya pe ko répondre te azaneka kimia azaneka tu parce que la vérité qu'est-ce qui se passe na yeko ko pas na yo ozomona donc azaneka kimia azana problème te ba bomi ezaka biso la biso na kabuli boyebi te ba souffrir ka chroniqueur moko yebi te tamaka mwele kapapiro boye allez réseaux sociaux zaba prophète ba obima po bango so likambo esami na te bayaka nzamba lakisa bango te nzamba lakisa bango so likambo esami neti oya ngai na belaki bakomi ko nzanga bi il faut ko esanga vent OK so ko esanga vent likambo esalama na ngena ndima mais so esami na ndima na ngate na yesa nzambe na boyi mais bien l'artiste ba bien pe avant ma bondima neti nini ba bien besu prophétie mona moni esprit moko bezola na yo boy bondima ka te bango bayaka koloba ka so likambo ebimi OK siko ngai so likambo ese bimi ko koloba na ngate loba na nga avant po molimo nzambe loba na avant a prévenir mutu ya te que so esala miyo oye siko yo nzamba la kisinga boy na ndima na nga yo te o mato kita na oza ko encourager Pierrot azana kimia azana kimia atali comme ça moi c'est to balai na mbongo bomona mariage ndenge leka on se comprend ce que ça na compréhension ba mabalo so ya na compréhension nzambe tapesa moi et ça normal c'est ainsi va la vie c'est normal moi qui rentre dans le socle moi oh mais ça ba dem bazalit et quand mais oui ba kongole bandoki mais faut que ne ba lo ba ndika ka babi ya botate ba bota do ba azana mwana azana bana aso ba bibana mi balé ou moko comme ça si je me trompe pas
Ça faut te demander, on a Gabi. Il y a une question. Si la lobby a commis plus la série en français, on a dit que c'est bien, on a la peine de se soutenir des cartes. Ah bien, c'est français. Eh bien, c'est moi en français, mais la chaîne étrangère. N'évitez. Eh, ngana osana nga. Yo osana. Eh, ngaba benga osana ngana ba français ngana yebi. Donc on faut pas communiquer là yo. Na ba français ngana yebi, ba français ba Nigeria ba lobaka. Na ba français ba nani ba West Africa ba français malunga. Ba ivoirien ba lobaka. Ba leba sangi. Ba so bomana kaka. Eh, et kenika. To comment on sepia nango. Omoni, to sepia te le lobe na bango wana. Ozomona. Yo ça va passer mais ce que ça va misu peut-être ba la kini wana. Siko yo. Ba mona ka bango de ba yebi français. To lemo kata makunati. Une pelo lemo ko katana. Ngana yebi nango mingi te. Na loba ngo clair. Na tanga na mingi te. Mais quand on ba go so. Donc ko lobaka ngana yebi. Ba ba sous-titre wa ko manga a komi alobi ba komi. Sinon, c'est une citation. Je suis inquiète. Mais il faut que tu aies mutu. Mais il faut que tu aies mutu. Il faut que tu aies mutu. Mais est-ce qu'on a fait conseil? Ati kaka to sala sasa. Ndeto créer la biso. Ati kaka ya bongo peto sala na français. Ya te za ba test. Pour les toko kangote. Bon, vous limité. Et à moi passe. Moi ce que fait ça ba ko batanga na ba ina wana. OK, bon, vous limité. To za limité. Faut to beta ka to beta ka to beta ka mais français zo bima. Tu peux imaginer bacho la scène mo boy obi na kata ba oni za luketu de osayi pa Jérémy du coup malobo lo bagi wala ko la fois Belgique la fois français limitaka français limitaka oko lingolo badika boy o se limiter o katali bala moko kotali ka mususu yo kasi bato baza komaka akosi et c'est quand qu'il y a des athées attends le kanda aluki mo ebolalité là il français limitaka na biso ko ça la français on va le français limitaka pour la yo atika wala lo te c'était ya on se moquer pour tout atika ko saboui on se comprend il y a une innovation là ba obalika ba bega ba filmer ba bikimela ba moko obalika on va filmer ngai ba benga ngate obalika to sur la bénédiction elle comme est-ce que toi le quoi ba benga kete ba benga boble ba benga kimote ba be bobe ka ba film français ba bon o what o ka ba lo lem ndenge ko kata na kuna o ka lo lem kia ekei c'est la piste là-bas. Mais on a posé le mec parce que on surtout ba français hein. Bah oui, bah ya. Ba belle vie ici là. Ba Léa. Hein? Nango tanga tina sisi. Kata yaya. Hein? Kata. Pourquoi ko menisa ngambo? Natika yo. Ko menisa ngambo mtu sako. Omone za ba osela kake no. Gabriel obelo muka babeba kangisa ye. Ba futa mbonge bele pona kesu potote. Na bien. Na kenda su ba potote. Ozo comprendre. Otanga ba lisa ko tonde. Pourquoi on a eu Katagati? Voilà, et puis je suis capable de continuer. Tanga yo. Continue. Bah ya loulé. Bah papa les mabana. Yes. Ya. Ah. Likambo émission mobimba ndenge bomba ekataka makam. Ya Gabi peut ça. Dis 3 phrases, 4 phrases que tu m'as gafé. Bon, français peut dans langue. Mirai Kazu. Français langue na ngate Mirai Kazu. So ba benga na kene. Na kene ko tourner. Na ko nyata o ngana yebi. O mwe ba sepe na ngomwa pesa ni film pe kitoko. Ozo comprendre? Il fait kabongo. Siko so ni kumisa kake. Yo. O yebi français. Siko kende kuna ezo simba te. O mwe pa ebomaka. Même to ko nga ba yebi ke na to sa na jouer na ngaka bongo. OK. Ozo mona. Mais so ko bien apprendre encore du temps aux gens parce que et belé to appelle le télévision tout le monde na bango. Français na bango. Ils a plus maison. Français à Colibon. Nous sommes apprendre à l'école. Nous sommes apprendre à balabala, français. Donc c'est rien, ils ont France. Français on a au canyon. À partir de Bana. À partir de Bana. Bana ba lolo. Bato ba miso to débat ke ba bi français, Bana ba lolo ba français. Ozo mon. E ba français blague té. Ako so foki. Muso ele to wu. Muso yoki. Muso ele to wu. Première fois pour que France ngo ndele wana ko tuna so olia so toli bata oyo. Na so comprendre le benai. Na so comprendre le benai, ansa ko expliquer nga. Ozo comprendre. Ezo leka. Wu. Oto mona ke ba français to lo baka. Yango wana en français. OK. On a français de France. Kuna ko bangira so français mususu. Oto lo baka yango wana te. OK. Ozo mona. Donc oyo yebi kaka nyata. Nga zo ke bato ba benga ka bango te. Donc e koma ke no yako sa film français. Ako boya la ako lingala ete. Tu peux na CP là-bas. Scénario pena. Na sa baka. Ya français. Boni. Hein? Pas scénario na sens ni. Quand c'était pour diriger ba diriger ba ya lule yo ke banga na scénario na sens ni. Bobo kime, so da lingala wa. C'est ngala wela. Ba ada. Ozu ba wala. Ba ada. Ba ngone ba français ba Pierre Ndombasi, ba so comprendre. OK. Ba gesho, ba dadi.
Omari Kabo. Omari. Baloulé. Baloulé. Zomona. Pardon. Ok. Tout le souka. Mbote na 2-3 personnes. Blandini koma ma papa bezo kito na pesi mbote siko zali ya bienvenue koma ya Yasmini koma Nathalie koma Jocelyne koma na pesi no bambote na pesi surtout Aïchou azana restaurant na fongoli sika mais mona kisu na mama Christiana kwasa ba na porte de Paris na Québec na liaki kitoko la miaki kitoko moi pakola mi pesa laki mais ba singa na kin na zoko sa kubenga Aïchou na pesi mbote je crois to kutana na mais nani susu les boss Chiquito paradis motema ya mama paradis bango baza na restaurant bango baza restaurant bango na nini na comme la ville restaurant secret des paradis secret na comme de la ville balamba pe kitoko batumbaka mbisa kitoko donc tokuta na mais vraiment et ça biso kitoko mingi petite nanga Irène Kidia anniversaire na yako na juin et koyinda ça va yinda ya grave ya numéro de téléphone na pesa kite Yves merci à la prochaine fois. Bye bye. Bye bye. Toujours na docteur Mogijo. Bye bye. Soir les deux organisé par Ngate. Les ali bandeko nanga ba fan nanga on a benga bango les abaku. Bango bazaki initiative ya ko sepeli sangai o ba benga mams. On a 5 ans SP babaki mams kanga maboko. Bango moko ba organiser nyo soto zo monana o ba uti pa ebele. Ba Canada ba États-Unis ba Londres. Na ba o bazaki ça ne ba sa organisation. Ngana comme invité ko ba honorer ngai. Ne moni na ba chroniqueur na sonyo so o ba lobela oyo ya Kinshasa. Oyo ba lobela biso artiste. Ne bazaki pe l'initiative wana ko ba sepeli sangai. Ouais, les engagés, site de tournage. Donc voilà, belé, mais avec Dieu, toujours baisser ma côté, toujours continuer toujours pour travailler malgré ma sponsor Bazate et avec ma propre forme d'habitation. Toujours nous n'avons pas dans ça la plaisir, na ma fan d'habitation. Oh, les bababou. Ma fan n'a pas évidemment ça le milité. La surprise kaka, il y a bien. Pour tous on a pour na bango. So bango Bazate mon boulot. Donc koluka ko sepeli sa bango et ça facilité. Donc tous on a toujours multiplier kaka vision écola. Total la surprise news autre mais là on a l'an 2025 déjà surprise à Debosso na côté na Strumex place de banota la court métrage na long métrage na en français na ko singa bango d'abord base à la patience et na respect na humilité. Merci. Si l'Éternel n'est pas dit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et ta gloire puisse se manifester en ce lieu. Seigneur éternel, diable et ses acolytes soient mis hors d'état de nuit dans le prier, nous disons Amen. On prie, nous disons Amen. Voilà. Pour la République démocratique du Congo de manière particulière, mais également pour le monde entier. That's
service, il y a l'espace face à la moussala, et pas un mot. À l'égard, il y a votre attention. La ligne 5, attention, la vision Nyonso. Pour 5 ans, il y a Chila Bissalou officiel, année à Kinshasa, République démocratique du Congo. Fille des mamans Alphonsine au Congo, du Gwele et des papas Joseph Bissalou. Christine Bissalou, que nous appelons affectueusement Sila, est 6e d'une famille de 7 enfants. En grandissant, elle avait l'ambition de devenir journaliste, car elle était fascinée par la journaliste Chantal Kalimo. Nous arrive tous de commettre des fautes lorsqu'on est sous la responsabilité de nos parents. Ces fautes nous valent généralement des punitions. Mais la question c'est celle-ci. Qu'avez-vous fait de vos punitions? Si la Bissalou a fait le choix d'adapter sa punition à une carrière du cinéma, l'histoire nous renseigne qu'à cause de sa turbulence juvénile, qui d'ailleurs a entraîné son exclusion au lycée, et son père décida de la faire chômer, puis l'envoya à enseignante et actrice qui a joué avec Mangobo dans la scène du Biberon. Au Bénin, nous aurons la bouffe, on va manger. Nous Yo sais ça, même ça devait être là. En même temps, s'il vous permettez, la vie de cadeau par cadeau, il y a marque là-bas. Cadeau par cadeau, il y a marque là-bas. Service, il y a cadeau d'anniversaire, 5 ans, ça s'est fait. Et puis grave encore. Faites ça les mains. Parce que même la date de l'anniversaire, pour avoir accumulé, s'il vous plaît, pour avoir accumulé la plus grosse vente du live streaming sur notre plateforme. Comment on peut faire pour exprimer félicitations à tous? Pour ça, la caisse, elle est pleine de ça s'appelle la meilleure choix. Parce que vous avez une maman qui a aller par les doigts. Donc, quand vous pouvez permettre, en tout cas, s'il vous plaît, événement d'ici. Un événement où soirée beaucoup mémorable, et pas il y a il y a Europe, il y a Asie, il y a Amérique. Vous êtes dans le grand pays et Tikabaouti, et vous allez rien. Maman la bateau, elle aussi ma patronne. Président, il dit ça pour le concours. La qualité à maman, champagne de l'ail d'abord, ça notre champagne. Pour vous honorer maman, la moussala du corps, la Ma copine a dit ça me dit oui, mais non, ma qui tourne. Alors aujourd'hui, moi je pense que je vais la faire. Merci beaucoup. Quand la musicienne est là, on découvre ça dans l'Est. On va opérer dans l'organisation. Il y a des gens qui te détestent pour rien, il y a aussi des gens qui t'aiment pour rien. J'ai des abacous qui m'aiment pour rien. La zone va d'abord. Félicitations, cancer. La ville à Paris, ma neveu, ma nièce, ma lobby. 5 ans de souffrance. 5 ans de plein dans votre petit rayon. You have such impression. Your countenance. No te